Nga exemple tengo ngana banaki langa ya groupement na ba membre nanga nyama wana azotake ke langa tro kubanda ko masangu ti kubato lango to ka base na langa wana tubuki masangu kaka to ka base wana kwa kubengisa ka njoko wana bon tango elanga ikomo okola njoka zo mbenze kaka fale yo mamiko oyi kupesa biso ide wana te na sala explosion na nelanga na yo oyi na méthode no yo ya kotia biso bond wana tutu pa biso na ko banda premier jour wana ti c'est presque 4 mois biso na lo la te kaka ko bana 18h ti 22h ti 1h kaka ko pekisa njoko metongo ti bond wana na mo banda ko lala na 18h ti 5h nyoka soka yi akutana kaka na singa wana ndipo sika kuna azongi ayoki solo ya produit wana akimi na ye ayo sene ka presque 4 mois avant qu'on attaque elanga wana na zwa ke suje bate eka atala mokate ba boulevard o ndoka ko kota tu ekanga maki mais avant d'attaquer langa moi kaka ba mvula wana ko bebisa justement moi base moi solo wana après mona elanga pese sili nango awa atokomo zong s'appelle langa pour que to pande susu même musala wana eloko esisaka ngo kaka moi ba mvula wana moi dose wana. Mais au salon qui peut entretien tous les jours, aux alaki qui vérifier. Entretien na au tourner tout. Tous les jours. Tous les jours, ça entretien. Ce qui n'a moins moqué singamoke katani, yango moko, parce que yana bilama mususu, yali pete. Ce katani ngamoko na yi na bambi na piqué sur njote makasi. That's one à cause de soute. Donc kako yango c'est kaka entretien. Ah. Okay. Donc yali de milaka mususu te kaka yoko tika ngope era ka yango moko te faut yo moko po osala surveillance osala entretien na bond wana. OK. Ah. Merci. Ah oui.